mbote bande ko balandi to komo wapi to kutane to kutana na to mesna ko kutana sai ezala motema na biso esengo ezala bande ko nyoso tu ya to komo wapi famille to komo wapi mokelo ba esengo ezali to mboko ya biso lelo oyo babenga kiende ko lieze kuna zaki boss to komo wapi lelo akomi député honorable ya Congo to pe député ya Kunga na ville de Kinshasa bande ko balandi to komo wapi Kinshasa la mugende ni boyoka gilobi honorable Martin Fayulu Madidi a contesté l'élection Oyo, babimisi deuxième. Alors bien cause à deuxièmeité. Il passe la place à Liboso. Bolanda qui n'est ndeko analyse la bolobi que bamisu abengi biso. Analyse de Bastrake zaki bien té. Analyse de Bastrake félicitations. Bandeko balani. Mboka na biso to boyi moto pela na mboka Oyo. Na mboka Oyo chaque élection ezaka ba charge de combien bimaka. Ba mara moto. Batu bakangamba ti le pour imperium ya tient qui se de Mulumba. Besenga de ti le la prison à Makala. Car l'élection, publication, tension sera toujours très élevée. Mais publication tour oyo, to moni ni kamnyama ya moto, ni char de combat. Population ya ngomo zaki na nzela, pour la kosepela, moko ya bango abimi président de la République. Ndeko Félix Tshisekedi Tshilombo. Bandeko, moko boye analyse ya ndeko Eliezer ezabo moko. To sangana. To za soudé mboka mso de liboso. Félix Tshisekedi alobaka boye na BBC bolanda kaye. Ngai soki ndeko Fayulu à l'équipe président de la République na yebi ndeko wana na koloba iyo pour la opposition au pouvoir. Pourquoi pas mettre action na bozo des ndengo wana moto zo pela pona nini lelo ekomi oyo muluba oyo mutabandundu biloko wana uti wapi biso to zalaki awa na tanga Zaire eloko wana to kanisa yango ti lelo Maréchal Mobutu alobaka tatabo moko ekolobo mokonzibo biloko wana ezalaka te bomona kadusu yambo mona matali comme gouverneur boyebi konde ville kikanda gouverneur kuna na Goma tona makamboleka na mboka oyo boyeba ko ya diale kuna na Katanga makambu nini ezo na mboka oyo totika biloko wana ba divergence na biso o ngana za mutetela ngana za muluba ngana za soki nini Félix Tshisekedi alobi boye naza président à Congo naza président à Mutute bolanda bien alors bien naza président à Congo donc naza président à Mutute to tika biloko na mitu na biso na mitema na biso to longola moteya mabe soki muninga zui ndenge langage facile ba Congo ba Congo balobaka sepela ndeko sepela comme muninga zui tika kifia vita motema pasi oyebite lobi ni nekoza tango super lobi oza jour tourna yo biso to sala kaka boye ekozala malamu te to sangana ba moko ndembo kamso ekende liboso biso a to ko sepela ndeko na biso to parti na biso ndeko Eliezer lelo oyaza comme député azui bolanda ki bona lukunga bandeko bobengi par-ci par-là banda poto bata Kinshasa Congo mobimba bose bobengi biso boso tenera ki biso voilà musala auto sala yango lelo oyo to buki biso bato ko lembate to suki kaka wana te la dépression nationale te to okende na biso bino to so banda to zo mata ti likolo biso to lobaki combattre jusqu'à la mort te combattre jusqu'à la victoire dans combattre ti la victoire ne biso to lobaki donc ne to kende bo yeba boye bakango bo kontaka moko mi balé to zo mata kaka to okende place to suka to suki yango to repesa mbote bande ko nyosu Maman Marie-Josée Tituka, mbote na place ozali. Omoni ba appelle ba doko sala, moni musala lelo fruit botami. Maman Julie ki kangala ya yope. Ba fruit, malo ba doko yebisa biso lelo fruit yango ebotami. Bande ko biso tuba ko landa biso. To robos na te bande ko tuba landa to ko mwa pilelo. Jifa mi service asa bona Hollande. Ndeko to ninga tsa mwa colline mwa carton. Jifa mi service asa na Hollande, tsa mwa carton na yo e ko bande ko kishasa mwa mutuka aza wana lelo na Hollande. Dans le monde à côté Hollande na butu lelo bongo azana chef azana Hollande bande ko to ngbatse biloko na bango bo benga chef service asa bongo na Hollande osaka esengo ino zanga ngo ndeko zikoli na ndo nazana esengo makasi parce que za pe première fois te eza agence na biso tozwaka bakoli eza agence moko eza na fidélité makasi sivelo ino ko senga na bateau bazo zonga sima rappel ino ko na bango ko ba chiffre non nazo ebisa bango ke esengeli ba freta ka biloko na bango parce que eza vraiment na rapidité na fidélité bakosaka te baza penza malamu mingi
toyebaki tokozwa te lelo bonane vraiment basali biso basurprise soso na ngai yango oyo naza mpe na ji na ngai nasi na meli déjà nasepeli makasi vraiment natombeli mpenza babone fete mpe ebele mpo na ye moko. Oui, meilleur ve na bandeko na ngai nyonso baza na poto oyo batindeli ngai koli napesi bango ba meilleur ve te mpenza eza te mpa na ye ebungaka te eza mpenza agence assure awa soki otie ekomaka en tout cas tosepeli namoni boye en tout cas topamboli ye akende se liboso makambo minene elanda ye asuka boye tafongola yango esu na baplace ebele. JFM service mbote mbote mingi émission ya bandoki. Oui, mouvement bandoki ça dit Monique 2019 on nguya mususu. Parce que JFM on s'appelle ici Batu. Au bar tel to komi na bar 22. Bar 22 yango. Bar 22 yango ifungomi. Parce que bato baza pe na ba frappe komi na moment concurrence. Ngaza mutu na poto na France, na Allemagne, Collier yaka. So mutu aza na Italie, mutu aza na Dubai, azolo ba no ba biloko pe yango oyo neti ngai. Marcel Morel na kati ya Italie alobi no ba biloko yango oyo. Mais je fais ma dotika biso kana posa. Parce que 2019 ozoloba nini pour 2019? Bon en fait nakolobaka ke ezala ngam na sala te, eza biso to sala. C'est ça. Nanga na yo na bande to ba na poto. Donc nazo souhaiter surtout que na mboka ya États-Unis ba Canada batu babenga moi ebele bati pe ba message ebele na nani ya tokomi wapi. Alors ezaki déjà to comment ils en a fin de l'année donc moyen na bousculer ba agenda nanga ezate mais 2019 en otokoti dans un premier temps na ina posa na kota mboka Suède batutu o ba na Suède soki bolandi émission o so boza d'accord il y a que JFM service kota na kata Suède botia ba commentaire na bino bo répondre biso poto tala capacité nini ya ba client oyo balingi to kota kuna ponga na ya et puis na mboka Hollande soso Hollande kama na Bundes bana Hollande boza wapi na ale kabino na pepele tina kena nga na France bo ba voisin bosa la geste botina biso ba message ba numéro na biso bo mona ngo liboso wana soki boza d'accord bo bengi biso bo kota contact nanga nga déjà plus tard vendredi na agent na kacha mikili. Alors na ozwa ba coup de fil wana pour na s'arranger tout le responsable mona kacha Hollande. Donc elo na sengi ya ngwana pour na bana États-Unis na za ba message ebele na zonga nanu comme to bandi 2019 na osala tout puisque elo ezo sala bongo za ndeko yeba musala ezanga batu te batu o nazo sala musala bango baone ba benga ngaka na ya na mboka tel de yo na kolo bano ngwana en mode de la fin parce que pour les autres suki awa bon ba meilleur ve na ebita robanda na ba pays nini arobanda wapi arosuki sawapi micro zepana. Bon en fait ba meilleur ve ba bonne année liboso nanu motu nyonso babi avant kabana pa batu mususu fo bana okabana ndako nao pona bana bundes yaka bundes boyebi kaka eza bundes donc bana bundes surtout na pesi bino ba bonne année bobo sa te que JFM ali donc so bo pesi nga confiance nga pe na pesa bino confiance nga sepeto na fêter na kaboli ba soso na ba client nga to kaboli sikre na ba client nga na sepeli bana Paris j'espère boyebi ba biseze za kuna zo sala ba numéro ba ochango ba wafishango bo pianga sous confiance parce que na minute ba bis na Paris zo kongola biloko pour na recharger plus tard le 12 janvier na zo charger bana Suisse pe bomoni na za jana kata terrain biloko na bino pe aliawa bo pesa biso sous confiance na début à semaine on nga mona zoya na proclamer jour to zoya Suisse batuto bana Suisse yasi bakangi bakoli na bango baba na ja ko benga biso déjà poto yeba effectif o ya biloko za na Suisse po bis eya ba mboka mususu ba Danemark papa Bifalo yebi bosa ape musana Danemark bana Suède na sengi susu po na Suède po na besoin na kota na Suède bobenga biso botina ba message na to komi wapi ou bien na ba numéro ya JFM service poto yeba nani akoyamba biso na Suède poto ya poto fongisa kuna donc ba bonne année famille nanga mobimba ba connaissance tout sentir à JFM service na bosa na te banganga nzambe ba alia abe fidèle na Italie moteme ali na kata vie nanga SN passé nanga Ezekiel prêtre ba prêtre to bosa ni te Mathieu pesa kata SN na vous pétal prêtre ba prêtre soit passer ali passer Ari na bosa ni ote jonde yo moko webi apôtre na ebite yo moko webi apôtre wana ba sentir oyo o ba tchaka loboko po musale tambula Richard Mpangi chabwala kanga tula maboko venana na tula maboko donc melomba kimana samna bana France nge soutenir beto merci ciao.
totika makambo nyonso ozokanisa mitu na biso tolingi mboka na biso kende liboso po mboka na biso kende liboso ifo tosima na maboko moko nde mboka na biso liboso kuna ezalaki Jean-Pierre Bemba alinga sala point de presse ya Belgique boboyi Jean-Pierre Bemba sala point de presse oye nani ya sala boye lelo so ekomi ndeko Félix totala cible bien cible biso za nani ou bien tozosala combat ou bien tozosala eloko mosusu mutu nani asali même pas nani prêté même pas serment même pas remise et reprise ekomi boye papa bakongolais tozala batu te tozala batu totika biloko ya bekolo biloko ya boyeboye totika biloko wana tozala besoin mboka na biso kende liboso tosimba na bamoko mboka na biso kende liboso tika ete bolanda lobby ambiance eza na biro na biso tokomi wapi nanu résultat bimaki te na bandeko ya IDPS to mpe bakombata bayaki kopesa ndeko félicité awa mpe awa na plateau biso tokomi wapi bandeko toujours baye bakombata baya kofélicité boni ndenge nini ndeko na bango to molobeli na bango aza bongo élu comme député national ya lukunga ndeko boko telefone bokebi nyonso tozwa ambiance oyo eza lelo awa na chef tokomi bandeko balandi bomo ndenge plateau eza décoré oyo eza toujours style ya tokomi wapi mokili mobimba nde bokoyoka malembe botala bandeko bobetena mwa biloko bobetaka na bacomprendre kena bana ya base ya solo mwa chanson moko boye maboko pembe eleze bisokate nayo tokoteo maboko pembe Ok. Bandeko balandi ya comme boyoki mo animation wana balaki parce déjà identité na bango. Ma identité na bango boyoki ndenge ba président ndeko. Et secondo zona mo kwali to boyoki ndeko liese député national ya Lukunga. Et c'est tellement makasi parce que dans mon parlement ekomi bombé. Toshi bato bazala na souci ya peuple. Oui, ndeko so moi c'est pas moké. Toshi bato oyo bayebi souci ya peuple ba fanda kana peuple ba mesana na peuple congolais. Tala na zana député te. Tala lenga bundela ka peuple congolais. Ana souci ya ba pauvre. Ana souci ya bato bazo kangala ba prison o baza ku na mabe mote basali. Et c'est makasi pourquoi? Parce que président Oyo a dirigé Congo à sa mouti à peuple. Message des gens européens ça bande roba Rolanda biso sikoyo na Congo puis banda mboka na ngone. Ndenge ndeko député national ya kuna ya Lukunga ya Sekusa Lukunga. En tout cas, merci tout d'abord coup de chapeau. Na Ndeko Eliezer. Dans la PC coup de chapeau pour la nuit parce que Abimimba la moko na nouveau éclat président de la République Félix Tshisekedi na RDC. Moi pour la ngai nazomona déjà changement total. Donc pour la ngai nazomona déjà image à Bruxelles, image à États-Unis d'Amérique, image à Californie, développement total. Mais na sengi kaka na bana Congo tozala bomoko na kasi bomoni ndeko Eliezer na kasi bomoni Fachi président de la République démocratique du Congo très fort et longona ndeko Eliezer na kanisi ke non mboke ebongi to longola na tribalisme to boye tribalisme yo muyaka yo muluba muswahili mungala tozali bana tata moko totika makambo kobuka o muluba o muswahili o muyaka te biloko anatotika mwana mokolo lopango ali mokolo lopango tembe yalité bana moya ka 100% de père et de mère makunzi yetu malubukako kumbao kukali wako sisi masikani nyengo kabonako donc maboko pembe Félix Tshisekedi na ndeko Eliezer baosala dio olobeli ya peuple akenda sango abanda kolobela ba peuple depuis kala mosala monene asalaki koleka me bato bayi na parlement awa siko alati bapete akomi koloba officiellement ebe officieusement pour na peuple coup de chapeau on est ensemble bas niyo salela e azoto pe na mote mama yo mokiba yo salela sanga poni yo salela azoto pe na mote mama yo mokiba. Oui, bandeko
balandi ya tokoma autour la ambiance ou ezalaki awa na plateau na biso tokomwa mpona wana nazanga moko te plateau za décoré tokoyamba bandeko na biso moko ndeko pengo fefana sentiment na yo ndenge ndeko leze lelo député national eza ndenge nini l'idée qui pour Moyo en tout cas eza victoire à tout le monde tant on a victoire à tout le monde d'abord tant on a le RDC tout du diaspora et les atamwe azamutulelo o azo défendre c'est-à-dire nation congolaise en général les a défendre ka kushinoso et les a homoni qui ont carrière politique naé a beti en pena partout lelo victoire à Eliezer eza victoire ba maman bateka kandunda maman basala kabilanga maman bateka kana ba wenze maman bateka madesu bateka parce que aza représentant ya babola o lelo bato tout babosana c'est-à-dire na ko remercier maman na biso Jili Kikangala. Jili Kikangala. Bon comprendre moi ba Congo. Jili Kikangala. C'est ça. Jili Kikangala. Ayebi ke combat auto banali ko bunda bandakala. Tokei na Assemblée nationale pour na ko sala sentiment o bato basala te. Ça dit peuple congolais ba tindi Eliezer. Balobi na e kende tozana simama. JFM service courage. OK. Musala malam. OK ndeko message nyoza ko pesa bana ba kolanda bandeko ba kolanda Congo puis bana mboka na biso. Bon nga message na ko pesa to kumisina nzambe kwa sai ke problème so mboka ndeko Eliezer alongi lelo donc esali nga bien makasi pe bana nyoso ya lukunga baoki sentiment. Iloko na kolobanga ke tebi ke problème so kotina kati ya assemblée tebi ke ya kofia kule yeko du blague te yende makambo. OK, merci bandeko. OK, merci bandeko balandi ya to komwa bizo ba Debu Lukunga. Debu Lukunga, ndeko Eliezer. Ozoka ba Debu Lukunga. To ko pesa bana bandeko na biso so velemani. To kwa ndo lemba imbu suka ya Lukunga, ya district ya Lukunga o ekamda ba Congo. Bandeko lemba imbu, to pesa so mbote kimi ya Nzambe ezala kata bote ya nyonso.